On a dossier Est. Jusque-là, les rebelles, jusqu'à la localité, se retirent qui comme occupant sans résistance. Et ça faiblesse, niveau il y a leadership, il y a armée au commande. Tu espères qu'il y ait mais jusque-là, tout le monde a changé, mais au côté. Ils ont dit quoi? Makambo tout au monde dans l'Est de la République, c'est la communauté internationale. Pourquoi on a dit la communauté internationale? Antibal, les lots RDC a agressé par le 1-23 soutenu par les Rwandais. Ils ont reconnu dans le monde mobimba. Mais tout le monde a la communauté internationale, Makambo ya Ukraine, ba sanction, Poutine boye, Zonga boye. Mais elo ko ele ke la biso ti lelo. Mindele pourquoi balingi kaka ba Congolais ba kufa? Pourquoi balika ba Congolais ba kufa? Et là on est bomba mana mboka o lelo so biso mo ba Congolais to récupérer lo kwana et au sala que nos France et vivre été place au toza yango wana. O ezaki important dans notre président Félix Antoine Tshisekedi à faire voir ba tout le monde que non de quoi aza capable aussi sabitumbana et puis à continuer à chemin o ezaki non ya roluka bitumbana sila mais ezo ala bloqué par la communauté internationale. Bon moni ba effort nyonso o mu kwatombolo fati beto a osala ngonga na conseiller ba multinationaliste moment o ezalaki keno ya omoni na Congo esili na moment o même na nzambe misune za na Congo mutu nyonso o nga sa Congo mabe a osuka ka mabe et puis eza ba prophétie sozo na ba prophète akala na Congo baloba makambo 5e président de a otelemisa Congo mozala kombati suka nango a olonga kaka donc bato nyonso bakoyaka na maloba bakoyaka na Bible makambo na oloba ekokisama fati ou rien akosala mission na ye ti akotia Congo ekoma calme bayimboka oyo tu baofinga Congo baosenga biso bolimbisi. Bonjour, bonsoir. Balandi nyonso ya la voix céleste. Bote na bino bote sali ebele. Partout dans le monde, nous allons biso par la internet. Au niveau États-Unis na president son bote. Voilà, mon pasteur Samuanga, Zana Pambola yo. Tous en Europe, Maman Fatou, na Suède. Nous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre terme de serviteur. Moïse Mo Kantiba Nimiso Bolonaka. Tolobate, auto messana copie Sabino, actualité politique en temps réel. Merci à Ndegas, ma caméra, John Moboki Bende, Alvi Belle, Sir Naturel, Cécile Mboko, effectivement, des masseurs de Toba toujours. Lola, les Akofuta, Simatokoloba, Zambe Aboye, Tokozoye, le Soussou, Wapi. Vous continuez à prier pour le monde, vous prier pour l'Est, vous prier pour la mission. Parce que nous sommes ceux qui nous embêtent, mais les Mboka, réalité. Nous connaissons que tout le bateau, tous en matanga, où nous sommes professeurs, c'est le motoile. À Tika Kibiso, Banda Lendi, Bandeko, Bolanda Biso, où vous savez la formation à Biso, vous savez la analyse à Biso, la contribution à Biso, vous allez vous permettre Biso, Tokunda. Na dignité, na honneur, de Konabiso, Arsène Moutouale, Binesika Bolanda Ngai, Bozane, Europe partout. On est tout balinga émission, tout le bateau, on est connu au Bapassa Awa, Monko Azariko, Legana Awa, na combo ya professeur Azalité, ma contribution à Binu, et pour ça, la mission bien pour Nato, enterré Moutouale. Jusque-là, encore, ils sont la morgue, tous les adorés, ni moyen pour na topé ça. Programme pour de Konabiso Moutouale. De l'autre côté, toujours actualité au niveau Est de Konabiso. Force à EAC, c'est comme le niveau Nini. Requête, Mukanda OIF, comme Melaki, c'est ni pour afficher l'étoile. Vous voyez, Lelo Oyo et ceux qui n'engagent pour le Maponami, c'est pour ça que tout le monde a dit que non, il y a là. À Tabazu, j'espère que les glissements que ça ce glissement, qu'est-ce qui va se passer? Les 13 opposants vont est-ce qu'ils vont arriver au récit pour mobiliser la population? Ils ont un sujet d'actualité autour de l'Imbola. Et le but c'est de bien, mais ils ont un même langage, ils ont beaucoup de bendé, ils ont
mon corps pour ça mon Nicolas Vélé na combo la fa terrible na tout ça la décryptage à résulter mon amboka bonjour. Bonjour les grands journalistes Antibal. Bonjour la Batunion sur Hollande Bisso. Ouais, santé ça très bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Sorti et Union Sacrée Bimaki. Ni message Union Sacrée à piste na peuple congolais. Merci d'abord pour la première question. On a Bandeko Hollande Bisso. Sortir il y a Union Sacrée message ezalaika kotalisa ba imboka et puis bandeko nyonso oyo balandaka politique ya République démocratique du Congo que non Mukwatombolo Fati Beton akangisi déjà majorité nyonso donc ezalaki juste kotalisa batu na monde mobimba que non de quoi toza na majorité et puis bomonaki to signer charte ya fidélité. C'est la majorité dans le stade de Martyrs. Non, ça peut de 90 millions de Congolais. Ça la sondage na ba action politique 90 millions de population na baza représenter na ba parti politique na bango oyo et représenter na stade des Martyrs. Donc ça montre que non majorité eza na mpandi ya Union Sacrée pembeni ya Mukwatombolo Fati Beton parce que par rapport ya ba parti politique nyonso eza République démocratique du Congo tout le monde a qui plus ou moins 500 partis ezaki na sima Mukwatombolo Fati Beton. Donc ça montre que non majorité en wana. C'est pour cela et c'est nga kito la kisanga ba imboka na moi masolo ya Union Sacrée et solo maga na kuku tokei to signer char qui un tel ayaki mais monde mbaba mona siko est-ce que maman un tel azana sima Mukwatombolo tomoni est-ce que ndeko Bahati azana sima Vital Kamerhe Jean-Pierre Demba donc bato to mona ki wana ba ki ko représenter jour wana au bako la kisanga monde que non bango baza derrière Fati Beton soko aza candidat en 2023 ba ko soutenir Mapona Minaye. OK, bon soutenir Mapona Minaye to coach d'abord na dossier est jusque là ba rebelle jusqu'à ba localité ba libérer ba se retirer qui ba bazo ba comme ko occuper sans résistance. Et ça faiblesse au niveau il y a leadership, il y a armée au commande. Tu espères qu'il bemba soka mais jusque là tout le monde appelle changement au côté. Il a dit quoi? Merci Antibal. Pour mes alliés, il y a est nazo linga ba comprendre côté ou bien. Au moins ils sont toujours le changement et au côté peut-être ba baza pena informer bien té. Ngano yebisa batu changement et au côté. Mais eloko nyonso o ezwaka temps so bolingi bo changer yango esenga pe ba stratégie ebele. Est de la République tozaki na problème ya infiltration ya makasi donc ya osakanati mokonza mboka asalaki effort ya rota ba état d'urgence akeya signer ba contrat na ba force régionale makambo ebele côté pe ya monguna abongisaki mopanzi na epe commandeni ya okosala que ça soit RDC ezobunda makambo esila biso pe to multiplier sous ba façon na biso po makambo esilati mais elo monde ngana ebisa batu ba comprendre makambo tout au monde na est de la République wana c'est la communauté internationale. Pourquoi na bi la communauté internationale? Antibal lelo oyo RDC a agressé par le 1-23 soutenu par les Rwanda oyo a reconnu na monde mobimba mais tozo mona kaka la communauté internationale makambo ya Ukraine ba sanction Poutine boye zonga boye mais eloko eleke la biso ti lelo mindele pourquoi balingi kaka ba yi congolais ba kufa pourquoi balika ba congolais ba kufa eloko nini bomba mana mboka o lelo so biso mo ba congolais to récupérer loko wana et au sala que nos France et vivre té place au toza yango wana o ezaki important dans notre président Félix Antoine Tshisekedi à faire voir ba tout le monde que non de quoi aza capable aussi sabitumbana et puis à continuer chemin o ezaki non ya roluka bitumbana sila mais ezo zala bloqué par la communauté internationale bomoni ba effort nyonso o Mukwatombolo Fati Beton a osala et puis na domaine politique le loso to bitozonga notre président souci na bitumbana est ezalati azape na droit à sécuriser bato bana est pour na sécuriser bato bana est et c'est nga fois qui na ba voix moko boye ya ba négociation puis ba voix moko boye o eza non ya guerre maintenant na ba voix ya négociation na ndenge o mupanzi ya Rwanda balingi biso lingi yango te to ko négocier na bango te na mabelo eza ya biso pour totali ba histoire ba makambo eleka kala
Rwanda za moko ya province ya RDC. Mais lelo oyo Kagame akoma kotele misa munoko na ekoloba keno azo réclamer mabele na kati ya RDC. A réclamer mabele na ndenge nini? Total a koto déclaration salame pa ya roi Belgique. Atelemeli Kagame. Mais banindelo bazanzinga nzinga ya roi Belgique. Bato basimbi Europe. Bango ba hotelemela bazo soutenir maloba ya Kagame. Place pito pale eza yango wana. Donc normalement na total information bango babaye ke no bangombe nyonso utana este utana ngambu ya Rwanda. Mais basali sabotage ya mabe ba M23 antibal na biso na rutu bima linwana tobima okende ba masiso kota Rwanda na ebisio ba bomi bangombe osakana te sabotage basali na kati ya République démocratique du Congo. Yango na biso to senga na ba imboka antibal loi o ya Noël Tani biso peuple congolais to na sima ya loi wana toza na sima ya loi na pourquoi to bongisa avenir ya bana na biso na bakoko na biso po likambu ya infiltration ye parce que banguna ya mboka bayaki baye ko se convertir bakomi ba congolais bato nyonso basengaka baya otanga na tango ya Mobutu lelo bakoma bakolo politique ya Congo lelo bakoma luka ba occuper mabele ya Congo pour nini to l'accès bango mutela mamalamu to yambaki bango yango wana bandeko tu bolanda ngai libanda ya mboka na kati ya République démocratique du Congo. Si je ne trompe pas, bientôt là les 15 tozana parlement pour la makambu ya traitement ya loi ya Noël Tani. To soutenir yango pour et préparer à venir ya ba congolais pour la makambu etali infiltration ya mboka na biso. OK, makambu eza infiltration etali infiltration ya mboka na biso. Mais tozomona ba changer chef ya commandement ya EAC mais balobi selon les informations tozana ngo surtout ngai azaro ndozomona te que non awaya toujours que jouer même rôle na azaki liboso moi ça te RDC a réquisé tout le moyen musu za esa nga rapidité pour to résoudre problème à est antibal na ebisa ko makambo à est les autres et au senga domaine moko diplomatie politiquement omoni esa na ba effet mususu ndetindaka to réagir batu muto a réagir et ça le Rwanda yo vendu wana ozopesa mwana conseil na ndako oyo kati ozopesa conseil oyo kati mais yo na pas na otala ba devoir nyonso ya mwana osala yango ofutela ka minerval olesa ka bien mais eza ne loko moko molimo moko etungisa mwana o ezosepelisa oti là yo solo ba oyo kati soko yo o réagir na manière etake papa pour discipliner mwana ndeko tu akoya soko atunika ka pour nini oh non papa bonga pese pinso bana ndako c'est parce que azwa charge les mais oyo kati okolier pas ba voisin ba opesa raison même eloko to kweli nga na oyebisa bandeko na contexte ya question tuningai il faut to comme en étape oyo po notre force notre président commandant suprême à réagir na manière aussi koyo ezosenga à réagir donc il faut to comme en étape oyo d'autre part sur le plan politique exécuter piège to comme ekotsa bango parce que nga na yebisa batu force régionale ezali association ya ba multinationaliste accompagné et pas ya batuti donc force wana esimbami na bato wana nyonso baza batuti donc bako se trahizane tende baza wana ozu bato ya Burundi ozu force euti na Kenya bango tu wana na Kigali bana bango eloko moko tellement basé eloko moko biso to kotaka na force régionale uniquement pona ko échapper eloko oyo gaga mawanda oluka Kagame a espionné Rabicho déjà. Kagame a panzara déjà amené la carte République démocratique du Congo. Ayeba Rabicho un jour tu comme en option mobwe ya guerre. Le fait que tu comme en guerre, il faut aluka de toutes les façons comme y est payé zamuke. Force moko o luka et côté là et force en ozaki force régionale. Pour na kati ya Afrique de l'Ouest na kati ya Charles na ba ba ki pays moko so ba agressé, ba pays nyonso na ba sangana po ba sa nini ba côté là. Donc esengaki biso to ya po to empêcher eloko ya nga sala biso ekomati yango moni to signaki na force régionale basala nini baya lelo force régionale aye plus ming na faveur ya République démocratique du Congo mais to moni hypocrisie ezo salama wana eza siko message to pesa na communauté internationale mais elo mona loba baye bakeno ba force ya monde tout lelo au monde est comme développé babiloko aux États-Unis ndo tout est la tolo Chine azana ngo Russie azana ngo tomoni Ukraine lelo yango wana que ça soit banda oganga suka no ba oganga président
ya Ukraine yewana poids aki obatama pourquoi à comprendre que non risque quoi comme ko luka mutu na ye même elo to mona na République démocratique du Congo nga na sepeli soko kutu numéro 1 à force régionale bâtir rwandais pour to funda communauté internationale na monde mobimba bako ba mona pena que non baza ko agresser Congo no kaka na ba rwandais na ba multinationaliste o bazara sima ya République démocratique du Congo pour luka République ekoya et na moment wana nde sikoyo muko tombolo fati beton boko ka mikolo ya ako signer ba accord na ba force nini o esala que non makambo to komisango ti na suka mais message na opesa na ba imboka nde toza awa baye ba yango biso to signer partenariat na États-Unis d'Amérique ya gagnant bango to benga bango ba partenaire privilégié pour bango nde ba pesa ki pour le loyo muko tombolo avant dans le pouvoir voilà il faut qu'on se le dise mais en dehors ya États-Unis biso to baki tokosa la partenariat Ghana na ba pays nyonso oya na RDC donc bayeba na minute toloba awa RIS aza prêt pour assisa makambo Italie Est Chine aza prêt assisa makambo Italie Est donc automatiquement to pesa message na États-Unis d'Amérique na France comme bino boyo ko kozwa responsabilité na binoté to changer batu o bandimi pour basilisa ba bêtise nyonso pour changer partout mais les États-Unis bloquent vous mettez na biso makasi bon banga te que non pouvoir ya fache comme na difficulté politique ezalaka dynamique renversée même les États-Unis wana ayebi que non coalition oya salaki na autant akomo commissaire na suka so otali autant ba pays nyonso ote simbi eza ba pays oyo e fournir États-Unis na risque lelo ba komi bo dans ce moment là même les États-Unis d'Amérique yemo kwa moni siko faut à reculer à changer siko option soko arbi que non a aussi lika to so supposons que non États-Unis lelo to zana et to kenari États-Unis à ces pays soit siko ba pays oyo autant esimba ki ori sabotori pourquoi États-Unis ont réagi donc eza politique na moment on est to kende États-Unis azaka na droite ya osimba et autant pona malheur na ya so esengi a lâché pona azwa bomengo azoluka a osala yango nga na conseiller ba multinationaliste moment o ezalaki keno ya omoni na Congo esili na moment o même na nzambe misune za na Congo mutu nyosu olinga sa Congo mabe ausuka ka mabe et puis eza ba prophétie sozo na ba prophète akala na Congo baloba makambo 5e président de awa hotel misa Congo mozala kombati suka lango olonga kaka donc bato nyosu ba croyaka na maloba ba croyaka na Bible makambo na oloba ekokisama fati ou rien a la mission na yeti a rotia Congo et comme calme ba imboka o tu ba ofinga Congo ba osenga biso bolimbisi wana maloba yo tu pas na toujours continuer dans l'actualité politique ya mboka na biso bande wadeko alors opposition à la manifestation les 13 crainte exacte que non opposition réussi à mobiliser na balabala bino na pouvoir bozo raisonner en anglais d'abord Antibal crainte au cause arrêté parce que ma solo anzele za biso wana buto bangela ngote mais permettez ngai ba question ezayo réponse eza ngai na ngai na yeba mwa muki to yebisa bato ba Holanda biso manifestation opposition ça les manifestation ya ni azo ekamé ba un paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire vie chère processus électoral ils ont respecté intensivité revendication alobina soutien à FARDC na pona est maintenant elo na ngana ebisa batu question so na marqué tout ba question za ngate so na tuni ba question na lingi na sa la batu conclusion ya makambu nyonso bo mona bo comprendre pena que non place Congo ezokufa kaka na batu oyoyo ba pesi litoi na bango na ba étranger na mboka oyo soit disant baza ba opposant soto bandina nous makambo balobi ya soutien ya FARDC comment yo ko soutenir FARDC numéro 1 à FARDC yo soutenir yeti commandant suprême ya mboka na biso c'est pas Félix Antoine Tshisekedi là ya bien soutenir FARDC ça soutenir na président de la République mais bino bolo baboza ba opposant ya commandant suprême mais bobi bo soutenir nyoso mona ba soutenir papa botiki bana so soutenir bana mais bana na la rose pesa bango soutien so eza ya mbongo ba yo pesa papati donc eza ba faux débat tolongwe wana balobi ba impayement
na mboka ya Fati lelo yo loba masolo ya impayement. Est-ce que au sous discours ya Onatra 56 mois impayé toyoka yango lisusu pour lelo yo makambo etali économie ya Congo ba ofingela muko tombolo Fati beto mais batu ba yebi ba réalité te lelo oyo devant Jean l'état yo finga Félix Antoine Tshisekedi te bango ba dirigeant mboka o Moïse Katumbi to zwaka yena Moïse to si matata ponyo azaka premier ministre na mboka oyo akomisa salaire ya soda na 400,000 oh lelo soda yo zwango siko ye akomarchere nani pona salaire na ya ba premier ministre zo bimate to nini a expliquer biso Moïse Katumbi so bimakambo salaire ye Moïse Katumbi ndenga zawana makambo asali biso na katanga partenaire numéro 1 ya Semu de Maïse Euta libanda ya mboka oyo kota na katanga ye Moïse ba actionnaire bango politiko basali po ba bom économie ya Congo ya kozala ba actionnaire ya ba produit ya nécessité tout pour no boma Congo to yebi makambo wana antibana batika osala hypocrisie objectif na bango mission na bango ezalaki ke non mukwa tombolo Fati beton a échoué ko échoué na nini yango moni babandaki nzembo social eza bien te eloko bo eza bien te oui yo pour parler na social il faut tala est-ce que batu baza ko futama to bazo futama te salaire ya batu ebakisami to ebakisami te lelo biso to okanga 16 milliards oui eza mutu no même ba congolais ba oloba mais 16 milliards mais comment bongo circuler te na mboka il faut totala mboka na biso avant to koma 16 milliards est-ce que tozaka na dépense to za ngo lelo point d'interrogation lelo soto bando pesa batu matière ya makambo etali bitumba kando mona na este wana valeur ya soda moko eza combien munition boni ezosila na journée batu boye belo kwana te poli bumanzala ba pesa ngo explication te nga na souhaiter baya passa la mobilisation batambola et gouverneur de la ville tika bon batambola total si réellement ba congolais nyonso bana sima na ba asa déjà pour votre information et puis chose grave il y a une casquette était que opposant toyebi na pays nyonso soko opposant sa sortie médiatique toi za Libana na province soit na capitale asa la déclaration comment il y a le roi commerçant aya na casquette ya politicien asa li déclaration non naza déjà anaye mais aye ba imboka o ba ngawe ba na mbongo financer quand tu es banda de ko financer banda kala toyebi makambo salaka Moïse Katumbi aza mutoyo bakola kisabiso ete mutasali ke bala Congo be bala makambo financer ye mutasali ke Congo mais politique Congo be bala makambo financer ye mutabomi voir même média ye mutasala ke no transformer information za kina aya komisango na be ye biso to bangati mais souci na biso ya o nyonso bango balinga basala to tika bango basala c'est ça l'état de droit ya ngonde laksa na peuple congolais de quoi que non baza capable et puis ba populaire biso to ndisi mentir yango wana mentir ezaki plein masolo to ko solo yango wana c'est ba discours pesa mi vide na stade discours pesa mi vide pourquoi pas discours na mon peuple non discours pesa mi vide te discours pesa mi vide par rapport ya bato ba mona que non toza musika to bandozo mais batou oh batikala ki ba oka discours et puis ba chaîne ezwa ki discours comme si na ba on ndako o za ki important yango wana yo ye fête mko fête ya ete yo mo na no bandu bima comment c'est ça problème des aki yango bazela ki era kotaki na stade de Mathieu non c'est pour cela na émission que non wana zaki IDPS oh wana to kende za casquette ya union sacrée yo monte biso mo IDPS to vanda ga to zaiti na suka po biso ndem to défendre union sacrée wana nyonso union sacrée za mo na biso nde to défendre biso mto na tête bon vidéo za IDPS c'est IDPS ah bon vidéo wana ezala ki IDPS po biso to za na détermination biso bandali kam na biso ne bandeli suka IDPS pa base ndo ba vidéo na tikali ya IDPS pa IDPS to neza stade ye moko te na lobi vidéo tikali ya IDPS te bato nde batikali na stade bazaki IDPS bato bayaki po ba soutenir union sacrée tellement bayebi makambo wana te balembaki basani bakoma okindi IDPS so ebisi yaka na olobano eloko intel na air intel so olobi yango te na ovanda yo mona te même na babase na biso ba parlement de au mona penaki no président obela mais do okute ba combattant ba fandi ba ozelaka ba si ba président obela te ba bandi ba analyse na ba oti ba opatsa c'est ça l'esprit ya bato bazalaka na détermination bato bazalaka na foi na kontima po biso zwa pouvoir na détermination na foi toloba ke to zwa ngo pi to zwa
et puis tobi to bongisa mboko tozaka toujours na détermination c'est ça de père et de mère to komina wa e ko lekana pe ko lekana Antibal kanga data lelo na lande tweet mo Herman Cohen na salaki asengi loi wana tozela non to dossier yango soko zongi sur le plan politique même représenté à CG Monisco bento ke aboyi yango te malobini tozela na sima ko zela na nona nini ebatami na sima ou soit la communauté internationale a relouqué la biso mécanisme o nini ba kolongola makambo etali infiltration na kati ya mboka na biso ou soit loi wana erendimama mais momentalement bango baboya yango nanu te et puis so baboya yango baza na problème très sérieux na nzambe wana yebiso vérité antibal oyebi makambo ya loi ya congolité o bato ebele baomona lokola ya baventure est-ce que oyebi ke loi ya congolité eza ntina masolo eza na kati ya bible ntina masolo ya bonzambe loi ya congolité ezali Jésus-Christ azalaka na 12 apôtres. Parmi 12 apôtres, on a 11 baoute sika moko mboka moko. Si je ne trompe pas na Galilée, bango tout, mais moko kaka auta libanda. Ye wana peut-être Jida. C'est ça loi congolité. Lelo to suki wapi. Bango nyonso bakendaka. Baloba ni toke Genève. Bu basali babilo bango esalaka mukwatombola koi, mukwatombola bendani. Lelo mukwatombola président. Mais ba congolais authentique bango wana basali bazongi pembe babito simba mwana maipo aza de père et de mère. Tout moni babemba baye bango wana basimbi. Mais batu oyo biso tout le monde a baza makila tantôt plutôt bango wana baosa bakabal. Antibal na ebisio Congo eza ba congolais. Loi de père et de mère ezali biblique. Constitution ya mboka so baosa nango batiaka Bible pembeni. Émission ya na yelo voir même ba verset biblique on comprendre que non. Loi wana ti Noël tsanyazo penser yango atiaka même Bible. Yango no ebisa ba imboka nyonso. Peuple congolais nyonso tout. O diaspora za na poto. Mukolo biso to kolinga paye di peuple wana pona loi ya Noël tsani. Bino pe bosa ba manifestation place bozali. Pour communauté internationale mon appena que non trop c'est trop. Biso to lingi infiltration te. Loi wana ekoyede biso. Pourquoi mboka na biso déjà kindaki. Et puis le goyeka musanga Antibal. Loi wana eza uniquement pona ba poste ya souveraineté. Na parlé non combat Moïse Katumbi. Ezo bangise pourquoi? Elo nini e bangise? Biso ba Congolais tolobi to lingi te na tête ya mboka ezala muto azali d'origine congolais te. Toboyi to lingi te muto asimbi armée ya Congo lokola chef d'état-major azala nationalité douteuse koto boy. To lingi te. Somo zano ministre ezala mais ba poste régalien nde to lingi te. Au président et assemblée. Oh président oh président la cour constitutionnelle, oh président ya Sénat, wanande toboyi. Chef d'état-major to lingité. Pourquoi? Et ça ba place oyoyo, et so salande, et ça ko encourager infiltration contre na mboka. To mona ao Kabila le père leur aye na mboka na biswa. Bazui mboka. Chef d'état-major bo mona mutatiaka lelo to suka wapi. Étranger munene. Lelo to suka wapi. Antibal loi ya congolité za loi oyo epesa fierté na mboka na biso. Et d'ailleurs pour na loi wana so esengi to te kata biloko ndaku na biso pour na mobilisation bato na stade to sala ngo. To kena oka na manière onde to kenda na makambo ya nini. Ya président ya Sénat o ba ya seigneur ba ponela biso na bakabili. Ndeka to kena ngo kiso contre tous les peuples congolais to tomba maboko mibale likolo. Yo député tombolo teta libisoti. Loi wana il faut eleka pour ebomba souveraineté ya mboka na biso bana na biso no bakoko na biso mukolo baroya ba comprendre que non mboka o esimba me pa ba congolais. Pour muto osimba mboka za congolais ta ozana souci mboka te. Aulukaka te ka mboka na biso. OK. Merci to comprendre suka na suka émission na biso. Émission bolinaka toloba te. O to sala mona passe na motema ya disparition ya Arsène Moutoualé. Togomi na suka procès électoral. Vous en 3 minutes pour le numéro pour la conclusion. 3 minutes procès électoral. Mais l'élection, qu'est-ce qui va se passer sur Décimé Salemi? Vous en 3-4 minutes. Mot de la fin. Merci Antibal pour la question. Tout le monde a glissement et salami.
toza na politique baimboka bakovanda mais na moment toloba so musitu a précipité oloba keno omona glissement esala ya mais glissement na sokoye ba parti o eza représenter plus représenter na kati assemblée bango ande mto benga bango pona toluka moyen to ke na glissement to e baso to sani le deux sur le plan politique mboka na biso eza agressé moment o toloba toza agressé toluka maramna est et sila comment toke na maponami entre ta puna est bitumbe sali ou soit ba multinationaliste o balingi ke no muko tombola tika pouvoir ba obi ke no toke na voix ya maponami baluka bakata hémorragie eza na est wana toke na maponami tota siko nani waza plus populaire azwa en tête ya pays donc ndenge za wana biso souci na biso ezali guerre na est si na toke na maponami souci ya président de la république yango wana mais soki tomoni ke no guerre na est infiltration esala makaka mixage esala makaka to memango ka na manière où ezo sengela po kimia ezala na Congo mais Denis Kadima aibisi biso élection ezali yebe aza expert na mpanzi na ye mais conseil onga na opesa na ba parti politique nyonso même na opposition bango batala basa analyse te ke no bazo mona glissement bazala nde ya kobongama 2018 ezala kabu biso ozali na détermination tozali na obongama bango tellement bazali na obongama te baboye machine à voter babena ba voter na papier bayebi ke par rapport ya loi électorale so boko voter na papier bulletin on a ba kwanilango yango esala ke no madidi azwa pouvoir te mais tokena mapona biso bato tozali na détermination to respecter loi électorale pour ça biso abimi bayeli biso makele ya oh non vérité des urnes lelo pe sous vérité des urnes on comme divisé bato bando soutenir yango baoyoka na soutenir donc ba théâtre wana tolingi yango te nga conseil no pesa bango babongama nde na maponami ya 2023 babongama na osenga na bato nyonso baolanda biso nous les communicateurs ya IDP le moro ya mutuya oyo to bungisi ndeko na biso accès mutuale to ndo benge professeur yepa ndo vandaka na kitso ngana na vaina ngo awa donc bandeko to bolanda biso boso biso par la voix céleste nde tolo babu corps ya ndeko wana eza na kati ya morgue ya ntil to senga ka ba soutien to kunda ndeko na biso na honneur bino bandeko boza ba diaspora na poto bozwa ta ya Rolanda le professeur Arsène Mutuale bozu contacter biso na ba numéro zana to bobengi cordon antibal Moïse Maoka a okomisa makamne nyonso pona makambu oyo ezu biso Arsène Mutuale atiki mwana ya mwasi jeune fille azotanga atiki pe mwasi na ye oyo abala officiellement na l'état ti na niveau ya famille donc esenga to sunga bango responsabilité na bango tikal kara na ma boko na biso boyebi biso famille ya ba congolais nde to vivaka et puis na pesi mbote na bandeko nyonso bo soutenaka l'enfant terrible antibal na bo sanité ko pesa mbote na demi-dieu oyo alobi bientôt là a osimba makambo etali ya social ya ba congolais po Joseph Kabila infiltra biso minga kotsaka ba expatrié na kati ya mboka basimba makambo etali gestion ya économie ya mboka yango lelo emema biso na guerre économique mukwa tombolo a solola na demi-dieu o babengi na kombo ya Alita Chamala donc Alita Chamala papa na peso bambote place ozali soutien no ezali total pembeni ya mukonza mboka o wapi to senga na mukonza mboka apesa o ba moyen au résultat problème ya ba congolais na makambo etali vivre fait na makambo etali baloso makambo nyonso ndenge obanda olesa biso na tangu ya Kondo Mobutu na peso bambote place ozali papa Alita Chamala fondation Alita Chamala mbote na bi. OK, merci to comme na souk émission deka la fatrie blobi wana Alita Chamala ba baza bato yo fatia fungola kaka njela penda munene pona alesa ba congolais na peso mbote siko zali a sika zali dozo luka ba beda chou ba frère beda chou ya congolais de père et de mère Alita Chamala fatia siko za ba conseil mu kotamboka bo fungola njela pona Alita Chamala a permettre allier ça ba congolais ya zana politique ya contre politique te mais ya zo engagement ko lier ça ba méconnaît ba congolais. Bon s'abonner massivement tout comme dans ce qui émission biso c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maoka. Merci na présence na yo dans Pambola yo affaire à suivre. Ciao. Tous les peuples congolais toto maboko mi balé likolo yo député tombolo tombola te tali bisoti loi wana il faut eleka po ebomba souveraineté ya mboka na biso bana na biso no bakoko na biso mukolo baroya
ba comprendre que non mboka o esimba me pas ba congolais pour muto osimba mboka za congolais ta ozana souci mboka te a lukaka ateka mboka na biso. OK, merci to kompa na suka émission na biso mission bolingaka toloba te o to sala mona passe na motema ya disparition ya Arsène Moutouale to komi na suka procès électoral vous en 3 minutes pour le numéro pour la conclusion 3 minutes procès électoral mais élection Moussita Bazomona Glismé au Salé qu'est-ce qui va se passer sur Glismé Salemi vous en 3-4 minutes mot de la fin ton cas. Merci Antibal pour la question tout na soko glissement et salami toza na politique baimboka bakovanda mais na moment to loba so musitu a précipité au loba keno o mona glissement et sala et ya mais glissement na soko yé ba parti o eza représenter puis représenter na kati assemblée bango ande mto benga bango pona to luka moyen to kena glissement to e baso to sani le deux sur le plan politique mboka na biso eza agressé moment où to loba to za agressé to luka maramna est et si là comment to kena mapunami entre état puna est bitumbe sani ou soit ba miti nationaliste o balingi ke no mko tombola tika pouvoir ba obi ke no to kena voya mapunami baluka bakata imoraji eza na este wana toke na mapona mitota siko nani waza plus populaire azwa en tête ya pays donc ndenge za wana biso souci na biso ezali guerre na este si na toke na mapona souci ya président de la république yango wana mais soki to moni ke non guerre na este infiltration ya sala makaka mixage ya sala makaka to memango ka na manière où ezo sengela pour kimia ezala na Congo mais Denis Kadima a ebisi biso élection ezali yépe aza espère na mupandi na ye mais conseil onga na opesa na ba parti politique nyonso même na opposition bango batala basa analyse te ke no bazomona glissement bazala nde ya kobongama 2018 ezalaki kabu biso ozali na détermination tozali na kobongama bango tellement bazali na kobongama te baboye machine à voter babena bato ba voter na papier bayebi ke par rapport ya loi électorale so boko voter na papier bulletin non na ba kwanilango yango sala ke no madidi azwa pouvoir ti mais tokena mapona biso bato tozana détermination to respecter loi électorale pour ça so bimi ba biso makele ya oh non vérité des urnes lelo pe sous vérité des urnes comme divisé bato bando soutenir yango ba oyoka na souté donc ba théâtre wana tolingi yango te nga conseil no pesa bango ba bonga mande na mapona mi ya 2023 ba bonga na osenga na bato nyonso ba olanda biso. Nous les communicateurs ya IDP le moro ya mutuya oyoto bungisi ndeko na biso Arsène Moutouale to ando benge professeur yepa ando vandaka na kitso ngana na vaina ngo awa donc bandeko to bolanda biso boso biso par la voix céleste nde to lo babu corps ya ndeko wana eza na kati ya morgue ya Ndil to sengaka ba soutien to kunda ndeko na biso na honneur bino bandeko boza ba diaspora na poto bozwa temps ya Rolanda les professeurs Arsène Moutouale bozu contacter biso na ba numéro zana to bobengi cordon Antibal Moïse Maoka a okomisa makamne nyonso pona makambu oyo ezu biso Arsène Moutouale atiki mwana ya mwasi jeune fille azotanga atiki pe mwasi na ye oyo abala officiellement na l'état ti na niveau ya famille donc esenga to sunga bango responsabilité na bango tikal kara na ma boko na biso boyebi biso famille ya ba congolais nde to vivaka et puis na pesi mbote na bandeko nyonso bo soutenaka l'enfant terrible Antibal na bo sanité ko pesa mbote na demi-dieu oyo alobi bientôt là a osimba makambo etali ya social ya ba congolais po Joseph Kabila efutara biso minga kotsaka ba expatrié na kati ya mboka basimba makambo etali gestion ya économie ya mboka yango lelo emema biso na guerre économique mukwa tombolo a solola na demi-dieu o babengi na kombo ya Alita Chamala donc Alita Chamala papa na peso bambote place ozali soutien ezali total pembeni ya mukonza mboka o wapi to senga na mukonza mboka apesa o ba moyen au résultat problème ya ba congolais na makambo etali vivre fait na makambo etali baloso makambo nyonso ndenge obanda olesa biso na tangu ya Kondo Mobutu na peso bambote place ozali papa Alita Chamala fondation Alita Chamala mbote na. Okay. Merci to komina sur émission dès qu'à la patrie blobi wana Alita Chamala ba baza bato yo
Fati a fungola kaka njela pena munene pona alesa ba Congolais la pese mote siko zali a sika zali dozo luka bo ba beda chou ba vrai beda chou ya Congolais de père et de mère Alita Chamala Fati siko za ba conseil mu kotamboka bo fungola njela pona Alita Chamala a permettre allier sa ba Congolais ya zana a politique ya contre politique te mais ya zo ga engagement ko lier sa ba méconnaît ba Congolais. Bon, s'abonner massivement, tout comme dans ce qui est mission Abisso, c'est toujours votre humble serviteur, Moïse Maoka. Merci de la présence. Affaire à suivre. Ciao.